Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia, la santé n'a pas de prix. Cette chaîne est en collaboration avec la chaîne Suprême Molema News. Kotoyo, ils ont la branche sociale et puis santé, santé. Et pour notre côté santé, vous allez voir une dame vous présenter les binômes émissions. Et moi aussi, j'ai commencé à vous présenter des émissions concernant la santé. Comment est-ce que au relié loko OET, au relié loko OE va représenter binômes émissions na bogoé ba nini santé à mutu a ko se protéger pour na relié pour na nini. Mais aujourd'hui toye makambu ya santé vraiment te toye kota la bana na biso oyo to batu benga bango les enfants batu benga les enfants abandonnés mais nous et pas na biso to abandonner bango te grâce ya maman Gina na moke o azara nango donc yango asala initiative na oyo po ameka un peu kosunga bana oyo bazalaka na ba problème bazanga esika ya kokende ba orphelin ba orpheline basangana na esika oyo mais nzambe oyo ya makasi nzambe na biso ya makasi ya munene oyo atika bana na ete apesaki mo makasi ya mukie pa ya mama Gina comme ça po na bandeko mususu bazana poto bon ba kombo vraiment na ebi vraiment te mais to koye bango na temps ekoya lero to koma sur place bana ba komi apesi bango chance bazwi ndako ya sika balongwe awa na si bolanda baninga msunde bazolo balobana balongwe awa na esika oyo toke kotala bango place o wapi bazui esika place o bazui esika wana na bandeko nyoso tu bazalaka na motema malamu oyo balingaka basunga ba orphelin bokozalaka bolandaka na kati ya émission na biso oh la santé n'a pas de prix bokolanda yango bokoka aider moi aide moi nini esengaka ke bana o bazala na santé à malamu, moi savon, moi eloko ya rolia. Donc na minute tozolo baboué. Vraiment merci na JM, merci JM Masarangai, un grand chroniqueur il y a République démocratique du Congo la biso. Vraiment tozana a on a raté sika o to yeko tala bandeko. Ndenge nini basali déménagement na bango ba kumisi nzambe, ba sanzoli nzambe parce que bazaki moi ya kokangama ndeko bolani ndeko mususu lobi moi na bana moi bana ba bobacha makele les ate ba sepele ate ba ningana tamo mkezate so makelele bo pas mon problème est côté donc bazui place mususu ya sika na biso na bino a na kati ya santé n'a pas de prix donc ekotala na bino esika yango ndenge nini ezali. Merci beaucoup à maman Virginie depuis Londres. Bana Londres na bi ke bo s'abonner facilement mais bon continuer peut toujours kolanda Suprême Molema News parce que o pezaka rangai donc nazana bino ensemble. Merci beaucoup na watinios to bozolanda Carmen Mulumba Kashmani botinda moi quelque chose to meka ko aider bana o bazanga moi savon moi loso moi mafuta et rosala bango bientôt compléter na mara o. On se retrouve tout de suite après avec JM au Monombe, tous années ensemble, Nakati et Sika. Oh, merci beaucoup, à tout de suite. Chez la
bazana qui mette point eh ba c'est kati ba sakana te so ba sakani problème eh ce qu'on est ba ke kuna ba baza à l'aise. Ah ok. On peut ça merci pas nani parce que merci bien merci pas tantine na tantine Gina puis bien merci na nga longo libana ba comme la pédicure exact. Ba futé la mais bana kimia te poani. C'est ba ki kuna baza à l'aise baza la pédicure ba oli bloc qui est à l'aise ba so sakana. OK. Vous avez quelque chose au sein de la bateau européen à mité en malamu ba zolanda émission na biso ya lelo ko sein na bon nini. Bon on a cinq na bateau ba la émission oyo. Pas mon a la possibilité à soutenir orphelin à soutenir à soutenir vraiment tu vas pour ça bateau pas pour ça les sunga bateau ata ça qui a foufou ata l'os ata huile et sunga nous quand même en pamboula. OK. Merci beaucoup. Message nous c'est commis déjà. OK. Merci. Là vraiment moi to komi on na suka parce que on na suka a on a kati ya lopango oyo bazalaki ya kala pour déménagement komi na vraiment na suka. So vous allez remarquer que il y a azolo ya biloko. Suprême Molema, ouais, on est là quoi. Donc, on est là, orphelinat, place surtout dans le mouvement, nous on est là pour aider les petits. Tout ça, on a coqué au pays, ça va monter. Ma coquine a besoin de tout panza sang, on a média. Tout panza sang, il y a une média. J'aime pas, papier, on a fait ça. Récupérons. Est-ce qu'elle a qui tu as là? Non, je sais pas. Viens chez vous. Ah oui, c'est bon, mais tu as déposé la kit. Voilà donc, comme vous le voyez, Bino Wadbozolanda, la santé n'a pas de prix. Donc, merci à vous. Depuis Londres, maman Virginie Dick. Maman Virginie Dick, merci infiniment à vous. Donc, en place, vous allez Bozolanda, déménagement, il y a orphelinat. Et comme il y a un souka. Donc, toujours continuer sur l'émission, toujours Kende Olanda Bango. La place Bandeko Bazali. Na Esika Bazu Esika. Donc, on a pour déménagement et salami.
Donc restez toujours branchés dans la chaîne Nabino. Ils en collaboration avec Supreme Molé News. Bon, la binoté, bon, Supreme Molé News, ils sont toujours en activité. Ils ont toujours réseau salam. Et puis je suis avec JM mon nom. Tout le temps. C'est un frère, c'est un ami, c'est un confrère, il est tout pour moi. Donc voilà. Restez toujours branchés, mesdames et messieurs, et on se retrouve tout de suite après avec Bob Molema, le suprême. Merci beaucoup. Donc voilà, mesdames et messieurs, tu communes ici quand on place de Ebisa Ibino. Vraiment comme bon la rara et place ça qui toko za munene, nous bon matériel à sika, ba munda sika, donc place bana baroza vraiment à l'aise. Baroza à l'aise vraiment donc bino bozolanda biso partout dans le monde et surtout bateau balandaka Supreme Molema News, bateau balandaka la santé n'a pas de prix, une autre branche mususu eza yango santé n'a pas de prix, donc beaucoup qui nous s'abonner, on a facile ça la bien. Merci beaucoup na bateau, bah sali vraiment que Mama Rambo et Zamalonga Bouye, Nzamba Zolokuma continue toujours Kopambola Bino. Merci à Madame Annie Makaya, merci infiniment. Madame Annie Makaya, merci. Et merci Madame SP Tantine Jackie, merci à vous. Et bon, continuez toujours Kosala Musalo Yamala Munzamba Tindi Bino Bosala Wana Moté Manabino Mobimba. Merci beaucoup na Maman Solange, Maman Solange, merci à vous. Donc le choisi du roi, best choisi du roi, voilà, donc JMDM tout, merci à Madame Francine, merci à Madame Guy Vinci, merci beaucoup, comme moi Griff qui toque, on a mon ami Guy Vinci, Papa Dani Kibola, merci infiniment, Binonio surtout nami Kilia Poto, Nzambe Apambola, Bino Place Bozali, l'habité, vraiment, on va dans mon la 4 nini, Nako, il va dire la Kimia surtout, bonjour, voilà, Namoni bana baza vraiment joyeux parce que baza ta TV na bango na kimia surtout baza à l'aise, voilà bateau balingaka vraiment ko aider, bo continuer toujours ko aider kokaba ezaka na ba bénédiction na moko lelote lobité mais au monde na miko eza roya nzamba kozongisela yo, donc nzamba kozongisela yo ya minene, donc c'est pourquoi yango il faut vraiment tout le karato edaka babano la pétio bozo mono ya kitoko bavandi tout ça tout edaka bango atala ne fiske ya mukie nzamba opambola ozongisela. Donc voilà les autres ça alors qu'il obala madeso nani ngali mingi fufu ok pas de problème to lera ngwana ba so peut tolia la biso teza makambo biso yo la sala batu ya mokili neni bo changer sika bo changer bo yambi ngondenge ni le bo changer place au moment bino bo kindenge ni bata yo maman ba yebisa biso non nazo se présenter naza comme na maman Francine. Vraiment déménagement où ils allaient esengo makasi puisque bana bakomi siko na esika na bango moko zomona kimia ezali puisque esika bazalaki mwa mbilinga ezalaki mais siko ba esika na bango moko baza kimia kozala puis bazala na liberté totale ya ko jouer comme ils veulent. Donc exactement esengo makasi pour na biso ezalaki souhait na biso pe kokisami lelo tozopesa nzambe merci. Merci beaucoup maman. Est-ce que vous pouvez bisa bandeko yo balingi ko soutenir initiative oyo, balingi ko soutenir orphelinat oyo, bakozo na numéro nini, bakobenga nani, donc basala ndenge nini po bakota na contact na bino. Maman Francine. Merci pour la parole. En tout cas pour na bateau balingi ba soutenir œuvre oyo, vous na bango ba contacter biso na numéro 080 89 66 917 080 89 66 917. Et puis toko zanga te kopesa merci na ba oyo ba soutenir biso déjà, entre autres ba membre o bazali na ya poto topesa merci na maman Gina, maman Jackie, maman Solange, maman SP, Sandrick, Juvinci. En tout cas, on est bazali ba membre o bazali na mikili ya poto kuna ba basala ke de façon que bana oyo ba lia bana oyo batanga bana oyo bakende liboso.
entre autres bamosusu mpe bazali oyo bakombo peut-être ya biso toyebi te mais bango baza kuna bayebi mais mosala oyo esengaka vraiment soutien ya makasi du toza toujours na besoin ya bapartenaire mpo ete baya kosoutenir biso de façon que mosala oyo ekende liboso mpo bana na biso olobi bakoma bato wana ezali susi na biso surtout mbela na bino ekomaka mingi na nzela ya maman présidente de la République, la première dame de la République, maman Denise Nyakeru. Tshisekedi vraiment qui bandeko baza pe na besoin plus ya soutien malgré bazui de sika na bango moko mais soutien wana ndenge bosungaka et ça la bien et puis merci maman o amesana pe kosunga batu tous les temps tous les jours ala la raponya mara muté soki bandeko baza pe mara muté maman Olive Lembe Kabila merci infiniment ndenge au soutenir pe bandeko mususu bango pe baza na besoin surtout na initiative plus mobimba nabi ke message na ngai kende tout droit et qui est tout droit donc maman Francine à lobby donc numéro na bango ezali si ça passe pas par moi ça peut passer par bango moko nzela ezana ngo polele pour na kokoma awa ba maman o baza bato basunga bato ba maman ya bien ba papa o ya bien bino tout beau continuer toujours kosunga œuvre o nzamba rotika kopambola bino te voilà donc mon message ngapi nazaki na ngo ya tinda epa na bino ba konzi ya mboka na ba bato pe bazana ba konzi te me basunga bato message na ngai yango wana merci beaucoup vraiment très capital yana bosse na sio vraiment malamu te remerciement ya mingi particulièrement na maman Gina bazali bongo initiatrice ya eloko oyo esali ke lelo bana tozala na bango ensemble yenda zali présidente ya orphelinat oyo donc merci nzamba pambola bango nyonso yango na kokaya kobakisa merci beaucoup maman Tosepeli vraiment merci beaucoup donc ba image yango na bomoni ndenge nini makambo ezokende vraiment nzamba continue toujours kopambola bino libanda na yesu bomo ezate mais on est toujours avec les enfants au moins ande bazo sakana ande bazali vraiment ils sont maintenant à l'aise merci beaucoup. ekende liboso mama Gina lokolo to bimi kuna misala ezokende liboso mama pour regretter tene opa bimiko ndenge yo sali na mama Jackie na mama Gina na mama Liberty na mama Solange nzana pambola bino pambola bino. Merci beaucoup mesdames et messieurs, chose promise chose dit, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir tenu surtout Balanda qui émission la biso et Kitoko na Supreme Molema News. Vraiment on a dit que l'action la bino et cause la bien pour réagir si possible. Si c'est pas possible, nous avons mon arabi article bana côté. Na makasi ya bandeko tout en arrive à combo. Maman Gina, je vais encore lire leur nom, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à maman Annie Makaya, maman SP, maman Jackie. Madame Solange, donc merci infiniment. Merci à maman Francine, merci. Merci à maman Givenchy, merci papa Dani Kibola, merci infiniment. Merci à Batunio, surtout Boulandi et maman Annie Benzema, depuis l'Europe, je vous salue là où vous êtes. Merci beaucoup à la reine-mère, place aux amis dans Londres. On avait un Queen, maman Virginie Dick, donc merci infiniment. Merci Namatunio surtout Balanda qui la santé n'a pas de prix, donc mais le présentateur c'était Supreme Molema et voilà en collaboration avec la santé n'a pas de prix, donc Supreme Molema News en collaboration. Merci Namatunio surtout Balanda qui moiba na balobi sepeli parce que vraiment les séons ya kozala na esika o ya bango moko que Dieu bénisse na maboko nyo surtout bimisaki nzamba pambola bino. Botikala na kimia na banda kuna bino Carmen Mulumba Kashmani bana bango yo bopesa ngana ko ya otika so za pe na besoin image na ko ya même ici à Kinshasa
bato bazana besoin basunga boye toye na bino ensemble oboyi caméra toya pe na caméra te so lingi toyaka bongo toye bongo libanda na Yesu bomo ezali te bisous bye.